Coucou la famille, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, bon matin, bon déjeuner dès ce matin, bonjour, 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 bon déjeuner dès ce matin, j'espère que vous allez bien, bon déjeuner à tout le monde, vraiment shalom, shalom, moi kopati, kopa café na tongo, mai ebele, et kosala kitoko makasi, to melana biso, et ça ira bien, et ça ira très très bien, to melana moi mai, et comme ça, la biso kitoko makasi. Bon déjeuner à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien. Vous allez bien, bien, bien. Tout va bien. Mais là, t'as moi maille et aussi kitoko makasi na bon déjeuner. Voilà. On a diminuer un peu. Voilà. Vraiment bon déjeuner à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, kopati, kopa café, ça ira bien. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Boulamu qui bien, tout va bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Voilà. Voilà, ma famille, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisubino, bobo to bondeko, naba ndeko na église catholique, et puis to pesi ba tondo na kimbangiste, il vraiment ba mbote belé, et puis to lobi na bandeko na ba musulman, to pesi ba salam alaikum, bisika, bisu bango. Ce qui mbala liboso, au koi na vidéo, nangai, n'hésitez pas à s'abonner, au kolam sa conscience, surtout partager. Oh, vraiment, cette vidéo pour partager et belé dans la communauté. Tout le monde conscience dans ma communauté na biso concernant ba maître ndenge bazo boma bana na biso bazo boma ba mikolo. Pourquoi pas tout le monde dans l'Afrique du Sud ba boma rapé ba mikolo na ba poto awa souvent bana pe musu basi ba comme mikolo moi soit comme déjà na 18 ans les qui 18 ans a commis adulte awa na UK ba bomaka. Donc, babane belé, babomi, on a bambeli. Voilà. Et puis, kalate, to tu peux assister, babeti, moi, ya congolaise, na 4 États-Unis, na âge pe, ya 17 ans, 16 ans, na, babeti epe masasi. Ndenge mokope, ndenge toyoki, ba police, babeti masasi, et pas ya mwana, ya mundipu. Donc, voilà. Mwana arabe, ya mundipu. Tobenga ba bandipu. Likez, partagez. Voilà. Donc, lobby na tcheki moi séquence moko ya muke. Ou on a séquence nangai na tchaka na TikTok. Ezaka ya mike ba 3 minutes, 4 minutes. RMOP. Ce qui t'a na sepeli na l'examope na YouTube. Voilà, j'espère que bato belepe botaliango so déjà bato baleki 100 personnes bataliango, ils a déjà pluriel, même 2 personnes, ils a déjà pluriel. Mais beau partager, beau s'abonner, vraiment beau s'abonner, voilà, nous avons besoin, il y a bato asika sou bo bakisa makaka, ils a la bon donc beau s'abonner, bino ba boza déjà abonné, partager l'émission na ba Twitter na bino na ba WhatsApp na bino na ba Facebook na bino et puis bobo ça la ko aimer vidéo et ça la rappelle bien. Voilà bande konangai tango moi na mobali wa ayitu ko kufa na France. En tout cas na landa ki on a ba TikTok bato bande kona biso ebele balekaki na TikTok ba condamna ki ba parents balobi ba parents bazo pesa bana éducation bien te ba condamner ceci cela intégration bato mayele bayaki ngana sola na bana ngana zala ka boy ngana kenda ka gauche ngana kenda à droite. Bon ce qui il y a des parents insensés na kati ya mukili oyo bazanga kate bazali oyo balesaka ale mwana sala oyo ya lingi mama zana droit akokata koloba ina mwana te papa koka koloba ona mwana te ayebi koyesa mwana note bazanga kate bazali bazana bango bazape ebele. Mais il y a aussi des parents oyo batelemaka bayebi ndenge ni ba éduquera bana bango balobaka non bakotaka na ba chambre bana bango ko checker kolandela mwana oza wapi era classe ekoki era classe esili point nino ye retard oza place nini oza boye bazali pe ebele. Mais bana bazo tomber kaka na ba problème bamusu pe basali eloko te azoleka na ye basali ye mabe bamusu pe akoti na bande ya bato ya mabe. Voilà. Donc
likambo ekoyaki eloko ngana ekolamusa peuple congolais conscience totika bikota kota soki likambo etali yo te kokota te so likambo eza yanga kokota te tika nga na bunda likambo nga na mutu wana okomona pe ekobumela kutu te esili mais tant oyo yo parce que nga nazaki na problème na yo po obande koluka ndenga kozwila ngai te oprofite likambo ezo eye munene. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Likambo ya mwana oyo babeti masasi na soda na kati ya France eza acte moko ya mabe, eza acte moko eza malamu te, eza condamnable quel que soit mwana wana asalaki nini, soit soki pe a présenté que alinge pe a se défendre abeta munduki ou bien bambeloko yango policier na abeta ki ou bien c'est le racisme quoi que ce soit bande konanga ce n'est pas on donc eza makamba okota te congolais africain makambo nyonso eza makamba okota te nayoki bato bakomi koloba baza mpe bandeko na biso toza mpe na bandibu na Afrique. Ah bon? Congolais boli kokota makambo nyonso lelo bato wana bandibu baza bandeko na biso nga na oyebisa bino baa bandeko na biso te toza kutu race moko te na bango malgré baza na Afrique mais toza bandeko te donc baafricain nyonso baa bandeko na bino. Boyebi combien babetaka bandeko na biso na kati ya bamboka na bango kende na Algérie omona ndenge ba congolais ba africain ba souffrir peau noire kende na ba pays wana ya babenga ba pays ya Maghreb tout na bato bazana ba Maroc tout na surtout na ba Tunisie na bamboka wana mususu banyokolaka bango boy ko beta balingi biso te. Alors boni likambo na bango bo telemeli yango na ba TikTok et puis bo koti bitumba na bango bo piller na France bo buki ba magasin ba africain ba congolais pe na kati yaya eza na tina te boko bebisa ba casier judiciaire na bino pona bato un jour ba bundela bino te bango ba peuple moko ba pe puissant bino bosi boyoka baye ko batinga ta ba soda na bango batinga ta batu na bango baya kotana makambo ezoleka na Congo tala nde bandiko na biso boma bango butu na moi na ba Kivu na banini bino boyoki ata Maroc a se prononcer Algérie Tunisie ba pays na bango na au Somalie au banane ba se prononcer balobi que non trop c'est trop photo kende toza ba africain to lingi pe na Afrique to kitakuna to tinda ba soda na biso to tala boy ba sala angote. Mais bino bobi kota botiki pela banda kuna bino okokende pe kuna be okute lisu na police français mabe abomina yo moko lisu para oke kobuma bitumba kuna ozwi na bana no ba jeune ale to kende to sala to marchale bokomi na magasin ki moyibi bandi ko piller eza kitoko te bango bakotikala kosalela ngo biso te. Combien de fois bana ya ba congolais bakufi awa na kati ya Congo et na kati ya mboka oyo moko kuta kufa na liboso ndaku na ngai. J'ai été interpellé par la police parce que l'air batie bambeli ayaka kotoke na ndaku na nga na tikala komona ta mundi moko te bandibu bazali awa toza pe na bandien toza pe na banane na mona te baye ko soutenir ba congolais. C'était que bana ba congolais moi ba ghanéen moi ba nini bango mtu bazaki basali marche non à la violence mais tona mona mwana ya na bana classe ya na e moi muke ya banglais bandibu bayate baindie balinga kakutu bisote toza na fille moko boy na Inde batumba ye kuna. Mais si vous avez bon se mobiliser. Mais tel un de vos fingers bandit bino propre. Boko zokutu pour na base. O kosa ni même semeki. O bandi ko leka na ba réseaux sociaux. O zui même audio oyo ezakutu na rapport mon côté.
na makambo ozoloba pona bayo kaka voice moko mukie kombo ya mboka moboyi na kati otie ozo trike makambo pona ndeko no moko propre mais wana kutu ndeko na yo te mais bokei kolakisa bolingo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Biso moko to lingani te mais tala nde tozokende koappuye bavoisin. Est-ce que vous avez un problème ya bino ba congolais, ya bino ba peuple africain noir, boke ne ko appuyer batwana nde ba bomai mwana bango? Biso mo kaka na ne oyo kaka. Mwana pe ya biso ba bomie na États-Unis. Ba betie masasi. Est-ce que na mona ki ba congolais ba ya États-Unis ba se mobiliser, ba s'organiser, ba ça la marche et l'autre côté mais mwana na bino moko beaucoup pe ko uta ba état na état boye place wana boyokani ba américain nyoso état na état boye na États-Unis place wana bon marché ba américain pe ba mona ke bozo soutenir et l'autre côté oyo peuple ndeni mais bia batu boke kokota botika boyoko mwana ya biso mama na boteka mwana moko ba uti ko kunda mutu asali kote mission ti enterrement mutu moko kaka na mona ki ngo pa garçon moko boy kombo ya chaîne na ekimi eloko moko te ale mais bino wana epa ya mwana ya arabe ya mundibu bokei bomando sa ba TikTok eza normalité eza boyete bon mais ya bino moko peuple na bino moko bazo silisa bango ba awa kana poto ba mama ba famille combien bazo baleli bana na bango ba tie bango ba mbeli famille combien de familles mais na mona marche te kaka o ekuf ezaki na quartier nanga nde na mona bana ya ba Ghanaiens kutu bana ba congolais te maman nini ya congolaise bandeko na kosa bino te même nga bana nanga bakenda marche wana te mais bana ba kolo musuku tu basali marche wana mais biso moko tokete mais siko ya batu mususu ya race mususu tokei tobuki ba magasin to bebisi ba casier judiciaire na bino batola bakangi bango ba congolais bakangi batu musu bazana ba ekolo musu bakangi bino bakotuna ba nationalité na bino bakotuna ba casier judiciaire na bino bebi ale musu ozali na musala no bien olongwe pono kesala ba trouble na makambo etali race na yote parce que na race na yo moko sala kango te o burundais rwandais moko boy babeteki mwana masasi bo kende te bobandi président Kagame boy na boy bongo bango ba président na bango basala ni na Afrique basala ni na Afrique noire basala ni na makambo etali Congo est-ce que boyoka bango botika ba bikota kote zanga tina bolingi bikota kota famille tel ba oswana na bango yo ye kokota fo yo bengo ya ko témoignage pe ya lokuta bandeko famille boye mutu na mutu boye youtubers boye mutu boye bazo swana na bango yo yebi kutulikam te fo ya ko bengo témoigner lokuta parce que lika ko kota makambo etali yo te à la fin pe okozwa pe lokote mutu pe akufite eloko moko pete eloko eza pete mais okotika ko lobi ozwini en tout cas tangu na terre boye na mite ya kapenga moko ezate na eka kote ya bino nga boko bikota kota to kota bikota te avant kote loko il faut ta la chose en intérêt ya yo moko na personnellement yo parce que balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même est-ce que loko na okota eza na intérêt nanga et loko na zokota eza na intérêt ya famille nanga eza na intérêt ya pays nanga eza na intérêt ya race nanga soki ezate okote la na makamboni okoko pesa conseil moko normal mais koba bado bunda bitumba la bango basala ba pillage na bango yo pozo ke ne copier ozo yeba te ke biso bamboka na biso de plus en plus ezo beba de plus en plus bandeko na biso foka ba bima ba yaka ka kotoyo pour ba ko zo moi eloko parce que bino nde boza wana bozo sunga ba famille na bino ba famille na bino ba kana nzala te
moi fin du mois moi $200 $300 ozo kangisa tant sukutu oza na mwasi na yo ba parents na ba kufa na bango yo mobali mtotika na ba parents ale olie bokabola 200 koto 400 nyoso ekena na famille ya mobali ou bien 400 nyoso ekena na famille ya mwasi ou bien bokabolaka ba famille na mino bazanga mwati milikite mais boni o baza bandeko na poto te baza ne eloko te alors biso batuto ye a ole to tambola na marche normale bayebi ke ok soki bazo marcher parce que babomi mwana ya mboka na bango babomi na msu mwana ya race na bango eza normal basilika mais mwana ya race na bino te bokoki koke ko appuyer bango mais bato wana au retour ba appuyaka bino te c'est ça le problème. Même si tu as appuyé à biso tobi ah ba appuyé à biso ah bazo sala biso bo mais ba appuyé à biso te ba sala eloko moko pona biso te ba tala biso ba lingi ko tu biso te combien de fois na ba vidéo ezo circuler awa na ba Tunisie na ba soki ba Maroc ba mboka nini wana ndenge bazo ba Libye ndenge bazo ko beta ba noir ndenge bazu kangiwa basinga nenga na vani na kiti bo bazu basinga balekisi okomi bloqué bakomi ko beta yo combien de fois et puis combien de fois bana biso ba boma bango la bango place basala trouble la place basala pillage et l'autre côté peuple noir peuple congolais n'allez pas kokota na makambo itali yote bandana no kokota na makambo etali yo moko banana ko bongisa ndako na yo banana ko bongisa éducation ya bana na yo banana ko bongisa éducation église na yo bosala ba église mais éducation na kati ya ba église wana ezate bosalité na bosalité pasteur azobima na bandimi bazobima na ba chantre bazobima na ba nani banani oyo soki bapta protocole désordre salité bozo bongisa te mais bo welela koke kota makamba bana bandibu boni bana na bino so bakoti na bana bandibu babebaka botala nde bana bandibu babebisaka bana na biso bomona yango te ke bana ya bandibu baobebisa bana na biso bazo bebisa bango so ika mwana na koti na clique wana bandibu mwana baby ba classe okesu bien te vi na yesuki ka ndenge wana mais tango bana bamona ke yozo ke ne ko kote la bango cela veut dire koza na alliance na bango ale mwana ko sepela pe bana no miki ya ba 7 ans 8 ans 10 ans ba omona ndenge papa yo wuti pema ko bunda parce que ba bomi mwana moko lobi ye pa komba camarade na bango akoti na clique wana apa bandi ko lela bo éviter que tout se paye ici bas. En tout cas, on a d'accord te. Na bikota kota wana. Surtout na race wana balinga biso te. Na d'accord te. En tout cas, bon. Na ebite na zape expert na makambo nyonso te. Wana eza idée nanga. On a monike ezalaki na tina moko te. Biso tokende kokota. Et puis, bakanga ba Congolais. Bakanga ba Africain mususu o ya ponwa. Ba bebisa casier judiciaire na bango. Lobi bambo kana biso bongate. To na bezo bandeko na biso ba ya. Tango bako ya na immigration. Eko boya bako boya. Bako lo baketo komi kosala mobulu na bamboka na bango. Toza ko bebisa mboka na bango. Toza ko piller bamboka na bango. Soda wana asala ki mabe bako kanga ye akozwa etungu na ye ye pa koke na prison. Siko ça n'a rien à voir boko ça la marche moko pacifique mais pourquoi aller piller kobuka ba magasin est-ce que ça n'a rapport allez yo profiter pour nos kota pe oyiba moi TV na yo oyiba moi eloko boy non oye na ngope na ndako tie ozape à l'aise et tika yo pe souvenir que pantalon oyo TV oyo eloko na zoki on a moyibi na pillage. Pour nini mwana mobo akufaki allez lobby pe dimanche boute qui pe église mais non alors enfin après tout qu'est-ce que tozo ça na kati ya communauté tozo avancer te ne faisait plus ça surtout pour na batuana ne faisait plus ça bakoyate nazo biso to kufela mwana na quartier kutu ba anglais bana mindele anglais ba koti na marche mais bango ata moko ayate ba otala bino ka boba oleka na bango mais bino boke kota makam na bango bikota kota toujours likambu ya yote foka okota oya kopelisa moto osala boy yaya keba eza na bible malheur na yo mutu obimisi scandale ya mabe na kati ya société malheur à toi ekolanda yo
parce que bateau ozoya ko minimiser ozoya ko kota ozoya ko finga oyebi ba prière na bango te oyebi alliance ni bazana ngo na nzambe te be yo ozoya ko kota ba makambo bato oya ko fonder makambo pono salir réputation ya bato yeba ke ato salir yango mais nzambe oya yebi ke mutu wana azotambwa na bosembo ozui elo moko te parce que toko banga batamukili te to banga ka mutu akela inga na mokili oya tinda ngai même maman na ngai baite ke lungi na ngai ezala boy même ibano nga na boti ti bazali na kati ya libumu na yeba ibango te mais nzambe na ngai yeba ibango ba ozala boy ba osala boy ba ebandeli na bango eza boy suka na bango eza boy nde mutu biso to bangaka en tout cas bandeko na ngai botia ba commentaire bo partager ceux qui peut idée na ngai eza mabe pourquoi pas boloba bokoma et osala kitoko makasi mais po na nga en tout cas je ne ferai jamais na kokote la bandi bouté wana bozwanga te na kokote la bango te pona ba kote la kabiso te na États-Unis ti mwana na bakundi ata marche moko esalami te ni na ba peuple congolais ni na bango eloko te bosiko bino bokote la bango na sens ni bon ah bon attendez à sali bon en tout cas bon service na ba o bazo kene musala et puis bonne journée na ba oyo bako vana na bango pe na bandako pourquoi pas mais vraiment na sepeli kozali boso na bino merci beaucoup bye bye merci bye 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 bye